Déjà, je l'ai dit autrefois, dans ma tanga Michou Mbembele que je salue. Moi, avec Mams, c'est une histoire de famille d'abord. Parce que grand frère Nabiso, grand frère Nanga Mokozan Simananga. Grand frère Nabiso Yamukolo, Azan Sinkin, Abala Mamale Kassila. Donc, on a Sila, tout coup, on a déjà papa Delta. On est bien avec papa Delta, pas à Bokilo, on a Biso bien avec grand frère. Donc, déjà avec Mams, c'est comme ça. Et puis, Likambouya, la source d'inspiration, les longs peut-être comment ça passe. Mais avant, c'est tout le monde qui adorait son nom, le babongo. Critique peut-être, il y a Batuzala qui a bon, moi, mobile, au tiré. Inspiration n'est pas moi à moi aussi. Donc, na lingage d'acteur naé, na linga soit sur scène, na linga réflexion naé. Donc en fait, na linga raye mobimba. Soga sur scène surtout. Puisque là, na ana posa mutu na mutu à réfléchir na coin naé. Donc na 2 ans wana tito koksa 2 ans boye baba nani bakota ndako nganga boye baba nani batambola na molili. Monti na pied 2 ans wana. Na 2 ans wana bo découvrir vraie face ya moko na moko na moko. Kala ngana ndo kansondre ba fan mutu bachaka ba artiste poto poto. Oh ba fan baza ba bébé na biso. Donc c'est-à-dire pendant que les autres réfléchissent sur des polémiques, nous autres réfléchir neni toko faire évoluer Moussala. Donc ils en ont voulu comme qui citer parce que Kisi existe à té. Na bateau bazan Kisi, na bateau bazan Kisi té. Biso nyon soso to lobi tocha CD à vie na biso ata 10 ans passés to kokota la ngona famille té. Donc c'est-à-dire mutaza clean azate. Mutaza na ba erreur na e, mutaza na ba défaut na sauf que biso toza plus to ebi que YouTube est une plateforme commerciale. Donc biso to comprenant que nanzela YouTube to ko somba mituka to ko somba bandako to ko voyager. Mona ba tunsu ba kana ba compte ba faux compte ba ko finga nga mwana mombele auta mombele auta ngaba na kianza auta boya auta boye. Donc la place nyos na auta wana lelo nzamba meminga place naza. Alors le quoi na souffra quelque part na mona pe moi ba difficulté à vie quelque part. Voilà aujourd'hui tant moi différence au kota na lo ba te na ko lianga mo te so na lianga mo na le kalibumu. Parce que nzamba pambolinga pona lianga mo côté. À comprendre pourquoi Mam Sabenga les abakouk na ba ange. Donc ba fan baza ba innocente na ba innocent yo sakanate. Donc bato ba bomara biso eza biso moko. Donc voilà. Nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty, la différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Cédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Cédoise. La Cédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio nazala besoin na lia ngando nazala besoin na lia pondu nazala besoin na lia madesu nazala besoin na lia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Cédoise eza wana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Ubunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Cédoise et Zawana.
plat nyonso oza yango besoin okolia. Et puis sauce bolognaise mpe ezali ye moko mama Wabila Sedoise la patronne ye moko na makusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant la Sedoise. Bozo mona nga mo nde nazolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence est à Kim Marché. Avenue Zanasima Kim Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant la Sedoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance c'est à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place B à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Olingi opema, on met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Sedoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça, les surprise, il y a anniversaire. Aux la Poto, aux l'Afrique. Vous avez besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous avez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, bino surprise, na mbongo mukie, bah vous avez bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah vous avez bino surprise, maintenant, vous avez illustré lenga, bon mona, Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Na bazan a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so pour nous on sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Awa nzamina na ebi tusiko shuka kolonzo mbongo ikomi bwendeni awa ka place makemba ba yibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Na subi na bilamba Nada makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka loki dina yo twino sa nini o eza chance de transfert ndina piembo onyeso de Nada agence ya transfert na nzela abaki équipe adresse te c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada Moni na fimbo. Na pesi o awa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pataja sa telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama yeye mwenye mbongo ya wasi. Yeye na mandepo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT Misalande Kazinjo. Kiemba Soko che. Mazui
tozwi soki mpe kuna batie batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène. Nous avons le babonné de Rolex sur ma perruque. On a bon mona. Ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig. Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na sia miso. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sokolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote so penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na ba gamme nyonso ba gommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Arrivé des 1000 pattes, voilà, Chiki de Dubaï, Claudine Azawapi, nous étions patrons. Ah, ok. Voilà, Yewana, Claudine, nous étions patrons. Nous étions patrons, Claudine. Réalisateur patron. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Mille parties. Mille parties, voilà. Aigle, mon boutou. Aigle, bango. Voilà. Mille pattes. Mille pattes. L'homme du moment. Motonacité. 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 Aigle. Il n'y a pas de comme Louis. Bonjour Aigle. Ouais, bonjour. En tout cas, Lelo, Tomoni Bissonio surtout à Tozana Boulevard du 30 juin. Puis pas eu Toza qui une invitation pour y a l'inauguration et à bureau. Moi, je tourne quelque chose à l'ébélé, mais par rapport à temps, tu retournes en Lyon sauté. Je suis là. Makanisini. Topenga azaka droit au but. Faut tout tourner au bas, tout bas que tout tourner qui question on a pris ça. Il y a 3 jours, tu as été vraiment menacé. Du coup, il y a qui dit bah les lots une inauguration. Est-ce que les arcs qui sont en wana ba oloba to pesa ka le sambo wana ya solo ya ki musulman to pesa ni. Déjà, JS Production, Tola la rapanda que Batoubaza. Bon, en fait, on dort après tout le monde, on se réveille avant tout le monde. Donc, c'est-à-dire, pendant que les autres réfléchissent sur des polémiques, ils doivent réfléchir, pour faire évoluer Moussala. Donc, ils ont un groupe de Kissi, parce que Kissi existe à terre. Na bateau bazan Kissi, na bateau bazan Kissi. Bisonion soso to lobi, d'autres cédé à vie na biso à 10 ans passés. Donc, au total, on a famille. Donc, c'est-à-dire, Moutaza clean à zate. Moutaza na erreur na Moutaza na défaut. Sauf que biso toza plus tu as vu que YouTube est une plateforme commerciale. Donc biso to comprenant que nanzela YouTube toko somba mituka toko somba bandako toko voyager. Voilà pourquoi tu diminuer degré à répondre à pongi to mi pesaka na musala. Donc voilà, loin de qui s'écoute. Une deuxième question.
Bon anniversaire d'abord, il y a GPS Production parce qu'il est à 3 ans à Bino. Merci. Tout le monde a 3 ans, Makambo Belé Mbamoko Salim. Ba Oyo, to bosana bango na théâtre, eza ba Oyo Bémissi. Bilongi o to mona te eza ba Oyo zui. OK. To yo komona hôpital efongwami bipai o po cheke eza na ba mususu ba okende na gratuité. OK. Eza na ba mususu o ba kofuta mbongo. To ebite na nzela na yo ya vie. Ya kokola ti yo komi na âge oyo. Peut-être que kutana na difficulté moko boye oyo po lobi kete lelo tikanga pena banda kosunga. To pesa par rapport ya place oyo bandaka musala na yo humiliation oyo tala kete nga pena sala bo par rapport à bo to yeba idée wana kosunga wana eza par rapport à déjà na ngena bongisa mo muke place na ndosa musala humiliation ezala na nzoto na ngate au fait ngana ndo benga ba difficulté nyonso na ndo kuta nango na ndo benga ngo une école de formation so peut-être kuna ba ndo pesa nga milikika na miel na melaka lelo na ngena kokape ko kambate à mon tour donc déjà l'isola humiliation tolongoli parce que zaki ba occasion mon nzamba na ko sala pour lelo attirer gloire na epa na ngana kombo na nga parce que aujourd'hui peut-être mutu nyonso so amoni ngana mutu azana esprit ya bonzambe aloba quand je regarde cet homme j'ai toujours dit gloire à Dieu. Okay. Donc voilà. Oui, Kosunga, oui, parce que moi je ne suis pas né d'une famille riche. Mon appel a difficulté et belé. Na n'engeno ya famille à Moussala théâtre traité. Natala ba condition ya ko la ba traitement sur obeli na batanwana. Natala pe ba difficulté tom sous sur Rosomba kaye big. Na mon appel moi ba difficulté tom sous pe elo wa kolia. Bon, au monde na ba tunsu ba ya na ba compte ba faux compte ba ya ko finga nga moi na mombele auta mombele auta ngaba na kianza auta boya auta boya. Donc la place nyos na auta wana lelo nzamba meminga place naza. Alors le quoi on a souffert quelque part na mon appel moi ba difficulté à vie quelque part. Voilà aujourd'hui tant moi différence au côté na lo te na ko lianga mo te so na lianga mo na le kalibumu parce que nzamba pambolinga pona lianga mo côté nzamba pambolinga pona liana batu nyonso donc on est à principe même grand frère na ngai Trésor Fazili même petit frère nanga Glodinga Ndu ba ebike moi je mange avec tout le monde nga ba bloko ezalako leki nanga propre na zana mambwana te donc nga mutu nyonso apusani pembeni nanga wala kisinga kibomoto nga pe nazongisa ke kibomoto en tout cas na edaka bandeko po nga pe na souffra. Ma dernière question, qu'est-ce qui est fait que obenga sila source d'inspiration? Déjà je l'ai dit autrefois na matanga ya ba Michou Mbembele que je sali. Moi avec Mam, c'est une histoire de famille d'abord. Parce que grand frère Nabiso, grand frère Nanga Mokazan Simananga. Grand frère Nabiso ya Mukolo Azan Sinkine. Abala Mama Leki Asila. Donc nga Sila to kutana déjà papa Delta. Bangonde ba benga ke papa Delta poza bokilo na bango donc biso benga ke grand frère. Donc déjà avec Mam c'est comme ça. Et puis Likambuya Kozala source d'inspiration nanga lelo ne peut-être comment ça passe. Mais avant c'est tout le monde qui adorait son nom le babongo. Critique peut-être il y a batezala qui a bon ni yo moi mobile au tirer inspiration n'est pas moi à moi aussi. Donc na lingage d'acteur na ye na linga soaza sur scène na linga réflexion na ye donc en fait na linga raye mobimba soaza sur scène surtout. Donc voilà pourquoi na tirara moi mambo belé même cri o ebimisanga mama na ngai na zo ngwe pa na ye. Na zo on a pièce ni mora loba ngo mais ya loba ngo a passant. Ngata on a yo zo ngo na meki ko pesa moi couleur écoute na pièce na joie qui na rôle ba pesa ingale pesa pempifo ti les lotos zande toza. Merci beaucoup président. Question Zali. Voilà. Oh ba frère to so bwa kila nga za question moko to mesana ko benga yo Macharu Jérémy Chabani aigle de sa génération ba titre belé ba comme belé to benga kayo mais le to benga yo l'homme de mille pattes na éviter kombo wana ezana signification et pourquoi kombo wana. Ben, je sais bien que souci à te belé et zala na mec un peu koloba sur l'actualité ou ils ont internet. Sauf que moi je ne suis pas pressé à Roloba. Donc la minute au son loba n'a laissé plus innocent. Okay. Voilà pourquoi je préfère me taire et travailler. Question nion so ils ont un rapport na mambo ils ont les cas sur la toit. En tout cas non lobango après 2 ans. Non réunir toutes les preuves nécessaires. Jour en haut je crois
to solo la penza. Moi je ne suis pas pressé à parler. Et puis jusqu'à là, attends mon tout moroté assis à une vraie version ya marambo, faut expliquer bateau. Tu vois Clark, bateau ba s'abonner na ba chaîne na biso ba papa, ba maman, ba yaka kotala te ndenge to soanaka entre nous les artistes. Ba yaki otala théâtre, ba yaki otala maboke o to salaka. Et loko ba mo ba yela yango wana, ba yela ba conflit na biso inutile o to sala na ngote. Baïla ba débat na biso inutile autozala na ngote. Je peux avoir de problème avec toi. Yango tende mutoyo s'abonner la chaîne nanga pour la suite ya koswana na biso mbale. Ayo otala gag, ayo otala film. Donc mambu nyonso ozomona kombo nyonso o bomoni ke ebimi ka mikolo yo. Explication nango ezate. Non loba 2 ans après. Après 2 ans. Voilà. Merci, question. Problème qui dit la commune est évoluée. Pourquoi tu préfères la commune à en fait, oyebi elo moko to kotisa biso ba comédien to kotisa na mitu ya ba mécène ke biso to aka bato lolombo. Ozo comprendre. Okuta place mo boye. Lelo peut-être to komi OK casting ya publicité, OK okuta bande ko na biso TikTok, okuti Gédéon, okuti Sokomol, okuti Maria, Tom Soupe Maria yete atindi manager. Ba s'imposer gaga. Va s'imposer pendant que bayokuta biso mo ba comédien to on a quatre sa distraction to ko kakolé ça bande ko na biso ya internet c'était ba internet c'était na marambo eza visible marambo ba na biso bako ya otala 10 ans après to ko katé to lingolé ça ba tuka ba na biso ba bloko mo boza ngatina ozo comprendre donc kozo bureau na ville eza état d'esprit. Ils ont état d'esprit. Même quand ils ont bureau na bandal, ils ont fait état d'esprit. To la to la mugi to bi non to créer administration. OK, c'est surtout ça na place ya revendre. Moi même ba agence de voyage mususu. Asala makambu bien mais vu que ça la ngo hôtel manasa banzete, bat ba douter na ye. Mais au moins escroc mo bazui tala bureau mune na tondi 6 climatisation. Mais bat ba ye pa na ye. Pona nini ana esika revendre, azana adresse. Ana nzete na ye ya malili place au kimela moi. Voyez. Donc to vanda ki totali niveau JS et Kendeli. Net il est lobo, on va vous annoncer notre 3e chaîne YouTube. Oh. Bravo. Et puis JS c'est Tkalika JS Production té. Donc comme JS Group. Na kati wana tozana ba activité belé automeka au décortiquer ngo na bino awa. Donc esenga kaka bureau et ya kotoyo de façon que ba voyage nous pour moi to sala na mikanda na biso moko. Donc voilà quoi, ezana ngo ka état d'esprit na moni ke na mema nanga minene ndenge mokili pesinga confiance ndenge nzambe apienga pe confiance apesinga espace donc ngape na mema makambo likolo. Très bien, on le bien moko na qu'est-ce que tout ça la musala o bana na biso ba kolanda après 10 ans. Voilà. Parce que yo mo za que ba film ça la ba gado ça et ko tika la archive na mitoba. Ouais, ba film nanga presque nyonso omoni toza na communauté moko bato baza trop allergique na ba étoile. Très bien. Ba ko supporter ba étoile la batute. Ah on a autre ça la rôle moro ya pasteur. Omoni na yo lobelango. Personne. À part biso bato to défendre. Voilà. Lelo bato ba sala mauvaise campagne, ba sa campagne ya déstabilisation na mambo etali bagag. Oui, jeton. Donc eloko nyonso nga na roloba ekomi jeton. Ti siko na mitu na nga mwana dada. Na bwakelaka nani jeton et puis pona nini na yeba te. Na bwakelaka nani jeton et puis pona nini. Na ngna invoquer likambo kombo peut-être ya Masido. Bazwa kombo wana ba personnaliser yango ba pesa yango mutu. Pendant que mutu nyonso ya ko tourner bagag nanga. A tournango na village Batouze pas copine nanga Vanessa. Ayebi Masido. Ezaki so na obelela Masido bazana ba oseka. Na lobi non o ekoza comédie. Na zu yango na kotsa yango na comédie nanga. Mutu nyonso ndo sepela nango. Na bato ba ofinga nga lelo bando sepela nango. Très bien. Mais arrivé quelque part, lokola il fallait qu'il basala yango il fallait basala yango problème pour non luka ko déstabiliser ngai. Voilà pourquoi ekomi lelo na ebité na sala ba gag na joua na ba geste tonné nini. Donc nyonso o non loba na gag nanga jeton. Na sali gag na lobby makambo ba deal na kota ate. Na komo vanda kimia jeton. Donc eza campagne ya déstabilisation. Je vous promets ceci. Vous êtes victime, il y a succès na yo. Voilà. Je vous promets une chose.
Nabi non ça la sortie médiatique 2 ans après. Non banda depuis page nanga na publié kana komaka chers collègues. Non banda la bino explication ya chers collègues wana ti na place tozali. Voilà 2026 ans 2027. 2027. On a fait un JS no voilà. Donc c'est un peu ça. Ngana boira na roboa ke la nani je ton po batu nyonso o na kuti bakulutu nanga baza ba ndeko nanga génération baza ezakut na kulutu nanga o batu balatanga ne on dirait rankine. Non bo mona ta jour monta zakana poto. Non bo mona ta jour morote na sali gag à se prononcer bi pecho na roboa ke langa je ton té. Nano c'est intéressant na ngoté. Mais ça plus qu'à bateau to vendre na bango sika moko ba créer ba groupe ba WhatsApp ba créer ba groupe ba Facebook ba faux compte route kolobate ka pona déstabiliser ba gag. Voilà pourquoi na lobby marambo o nyonso na lobango 2 ans après. Merci beaucoup. Merci. Alors en tout cas réussite oyo to penyo so accompli aux dédiés en En tout cas, je le dédie à tous les artistes et comédiens au bazar prêt à recevoir yango. Merci. Je le dédie na ba pandisango nyonso ba o ba propagera ba sango nanga. Merci. Et je le dis aujourd'hui et c'est moi lelo to partageant au biso monté, to partageant on a couple Mabidi. Donc Aminata particulièrement Ponanine. Je l'ai dit autrefois tant que ça a 100 000 abonnés. Aminata tant dans ça dans Yesika sur les marchés. On a tourné à l'obinanga oncle faut sa chaîne. Mais c'était on a tourné nanga pas habité. Et comme à un moment où bateau yo baoza suna posa na yote. Ça la chaîne non kokanangate ayo pesa nga chaîne YouTube avec 400 abonnés. Wow. Mais les autres on a 140 000 abonnés. Donc Mikolo na benga e mukala mo mais certifié. Donc na dédié récite nanga na Glodinga no réalisateur patron. Donc Mouto petit frère de l'aigle. Ouais. Donc Michou Mbembele. Nana Dembembele. Répondre à déjà. Ah même ça Mbembele. Ah. Ils sont peut-être ici on dose et on a 48 heures. OK. Et donc eza nangoka ba fruit ya musala. Donc eza ba fruit ya musala. Eza ba voyage to sala na équipe. Eza ba fruit ya musala. To atana mutu moko te o a telemaka un jour aloba ti bando voyager ngam na ndo financer azate. Ayana ba preuve. Azate. La vidéo. Ah photo. Faux que aigle apota banda kuyanga. Ah wana non, le bango 2 ans après. Jusque là, on a pas ça mutu na mutu à réfléchir na coin na ye. Donc na 2 ans wana tito ko ça 2 ans boye baba nani bakota ndako nganga boye baba nani batambola na molili. Moti na pied 2 ans wana. Na 2 ans wana bo découvrir vrai face ya moko na moko. Kala ngana ndo kansondre ba fan mutu bachaka ba artiste poto. Oh ba fan baza ba bébé na biso. Ba fan baza ba ange na biso na comprendre pourquoi mam sabenga ba les abakouk na ba ange. Donc ba fan baza ba innocente na ba innocent yo sakanate. Donc bato ba bomara biso eza biso moko. Donc voilà. Merci. Ah j'ai menacé Yaka. Ah j'ai menacé. Félicitations. Tozaka wana pono soutenir moi. Wana biso to boti to moni kokola na ye. Soka bengisi ba mama ta age za menacé fo baya. En tout cas ke liboso. Toza simano na ba prière to soutenir. Voilà. Oui. Hein? OK. L'homme des 1000 pattes. L'homme des 1000 pattes.
moto azosala fianke ya théâtre congolais gagne mama bokoyeba moye kokomaka kuna kotunaka aigle l'homme de 1000 pattes baboyaka sambwa l'homme du moment kofinga botonga l'homme du moment Jérémy Chabani yalobaka nayebi mingi te alors babo baza matière aigle motuna moko ye na live bandal référence ezalaka to nyonso komia bandal etikali nango bon à vrai dire bureau ya JS production elongwe déjà wana etikali ya katale ngatia baplace na osala baémission d'accord merci katale ya news bino nde bokota tokoya tokota mille pattes etekama et tout est quota et tout est quota et tout est quota et tekama l'homme du moment l'homme du moment moto na succès moto na succès bosi moto succès bana na awa bala azokata riba osalaki mosala biso ekende liboso ebanda osalama ebanda ozala awa place baide ebandouta awa donc voilà je continue toujours à dire un grand merci na bafan nyonso oyo bapesa biso confiance il y a de cela 3 ans parce que chaîne na bafilme JS Cinéma Jérémy Cinéma et nango après na ekoki même pas une année yango ye nango après chaîne na biso ya d'abord bajeton bafingaka bato mais eza na baoyo batikala fidèle basakrocha na biso ti lelo toza na bango elongo et esengaki intervention ya Karipala, ya Mama Ebakata, ya Darling, ya Ange Maïcha, ya Mama Makambo, ya Flavien mon ami, ya esengaki ba intervention ya batu nyonso prochaine étalama ezalaki kanga moko te je crois bomonaka ntina bagade na nga na koma kokotisa même na bapanzi sango navandi bo nabengi Miss Lolo, navandi bo nabengi Nokozuma, navandi bo donc nalingaki tosala eloko moko boye au fait to comprendre yango toujours à venir to comprendre lo nini na linga na sala na yebi ke musala o ezana ba groupe na biso ba tracer nzela o biso to le kalilo naza vraiment presque eloko te liboso na bango parce que naza mwana naza leki ba moninga ndenge na ye parce que so tali bato o bazo banganga ba oloba kisi bwena oza plus ka bata génération na bango ba kulutu o ba monanga nde na ye na place naza lelo ba o ba yebi nzambe baza so ba moninga ba bi aux assijés à donc voilà, moi j'ai demandé aux jeunes c'est le plus important. La génération moko c'est créé. Les lots na comme camarade Nana Ketchup, on a créé une relation. Nathalie Bumba, Ngamoko, Bafeza RDC, Ngai Moko. Na créé on a kosenga te na koboaka bango mabambanga sans pour autant baeba eke komisinga place na komi lelo donc esengaka libanga moko po suleka uka mona nga nazwa visa gratuit na kepoto esengaka libanga moko po butu mo boye to katsa braza na bashiki to basoda au 19h to katsi braza parce que mon konzi mo kuna biso donc esengaka bongo esengaka vraiment bongo
alors tomi pesaka na bato bafinga bate kofinga eza normal pendant que côté wa finga nga côté kuno moi mis sur lo côté la nga tokutana kute ye wana za depuis jouer pas na nga non tokutana te non to benga na te so tuni neti Sandrine Yagola tokutana te en privé bo tokutana nanu te donc parce que c'est une petite sœur ya balemba et tout mais les restes ba défendanga boye parce que ça pena bato ba finga nga peka boye ba finga nga sans raison ça oui nana muntu na bois que la j'ai tenté nana muntu na finga kate parce que na leki muntu te je ne suis pas d'une famille riche pour critiquer balinga donc nazo bundara malé alors souci na ngeza to bunda elongo génération na biso ba fly ba Ronel Kosi to telema to bunda to sa boulot tout ça boulot, je parle maintenant au nom de toute une génération. Retenez une chose. Les lots sont en bébisa, bakulu tona ba obaye bino nyonso. Tout à fait. Alors so ngana bongisi, bakulu to ba sepe na bino pe bino nyonso. Tout ça ndé musala. Tout na na biso mambo eza na ba deux wana utilité. Tout ça musala. C'est très important. Bato ba s'abona même na ba TikTok na biso ba ya pona musala. OK. Bayate poto la xani ngana fly to swani ngana ange maisha to tongani to fingani au vanda bo Jérémie tongi boy Jérémie sali boy bref c'est un nom Jérémie c'est un nom awa ni le bureau et ça en de awa et ça non c'est la JS to ça ton expliquer plus en détail bâtiment oyo ça contient 12 bureaux. OK. Na 12 bureaux wana JS azaka na 2 bureaux. Nyonso o etikali JS atiamo en location. OK. On a bato bana ba agence de voyage, ba maître avocat. Donc muto alinga sala azwa bureau na ye privé. En tout cas, on a encore 10 bureaux au ezana non disponibles. OK. Puis eza en location. Donc voilà. Maman commissionnaire. Donc il y a Bisso de récupérer des 10 étikali. Et je sais bien qu'à la longue, il faut qu'on m'appelle 3, il faut qu'on m'appelle 4, il n'y a pas de problème. Mais jusque là, on a 2. Et les restes, ils sont vraiment dispo. Soit contacter Bisso dans le numéro, tout ça la solo. Et puis, il pose le bureau, calmement, courant, impeccable, et sécurité assurée. Donc, au sein, on s'en dans les calmes, on réfléchir bien. Adresse dans le boulevard, juste en face, il y a Oliver. Oliver de Yebani, parce que en face, on a un bureau, il y a société, il y a SNEL. Ils sont dans le même bâtiment, mais ils sont dans le deuxième niveau. Voilà. Moi j'ai eu à retenir une chose là, je pense que ça peut paraître blague, je sais comment prendre la prédication dans mon terrain qui n'a la fille. Makambo, comme la biso kuna ndeni. Na kwa soko lobate na koma ennemi ya mutu nyonso. Na likamba Dubai na loba soute na limita place na sukela. OK. Mais ça lo penza bien ti de lo penza likamba Dubai wana na lingi kutuna kende na Suisse les choses. Pour essayer le kebele. Et c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Alors tant au kende Dubai ndeko Jérémie moi no Jérémie amema ki na Dubai et bozonga ki ko sa msala awa tant on a ba initiative au sala alongo li penza bureau na ya déplacer on a bandala na ngoti na gombi ba impression les anini mama soko pambwa mite na vie ko inano moto te lipambo leza pona moto nyonso te soki nzambe lelo apambo li moto botika ya pambwa makendo mesika ezatana ye soka longo li bureau na bandala ye na ona kombe sika baki susu 1 plus mais 100 plus donc c'est sengo makasi mais mama kamu pe bino pe moi mikolo déjà deuxième niveau pour matati na deuxième niveau na okoka kaka to wakoka oya biso mo to okoka ta 30e niveau donc na biso na makolo ya solo peza ko mwana ngai voilà mama kambo siko par rapport à nyoso zo lobana na ezo lobama na internet likolo akomba Jérémie okoko loba nini na Jérémie étant mwana na yo
eloko na koloba kaka omoni toza bato tolekaka na bilili makambo nyonso okomela yo tiango na kimia na motema nozala no kimia les chiens bois la caravane passe no mokiliza na tanga mama na suka na 3e primaire eyo banga te na tanga penza François bimisi ya 3e primaire ya 3e primaire vraiment donc esengo na ngai eza makasi na komona bino bana na ngai ba beau gosse na ba belle fille vraiment nzambe abatela bino mais il paraît-il peut maman makambo tango ya ka GS production ba bisaka il faut comme musulman non le bino bongo il paraît-il non eza bongo te kuna selo place na yo moko sambelaka aloba na ngai eloko wana te wana makosi boni lukuta bo mais to fanda na po mona pe moi ba prière mon six pas ça la omoni eloko na koloba parce na lobe te azokumisa pa meme na Dubai te na loba ko eza ya solo naza ma mokolo te yo za mwana rabino no so baza bana na ngai soki na kokumisa moto po bolamu oyo azosala JS production na kota JS production na yaka mikolo nyonso makambo nyonso JS production na zanga te mais esuki na main esuki na main na tiena juin kozala mabe esuki na main merci beaucoup. Vous comprenez, ndé kaka bandeko baoloba na temps oyo tolinga komemama na ba distraction JS osa musala. Aza pe mutu akokota pe na ba distraction, aza pe mutu akoya lobby pe asali pe o baninga pe baosala. Mais bien ya Jérémy Chabani aza toujours focus na musala. Yango moni siko tango bino bozo kota na ba distraction moninga osa musala après lobby biso motolo bakakyo ayibi baninga makolo te. Est-ce que makolo ngo pozaki nango? Est-ce que makolango poza ki nango yo moko na ba distraction 1000 pattes kasi yango tolobit ba benga mikolo ouais 1000 pattes mikolo donc aza aigle 5 étoiles papa orphelin aigle na bango aigle de sa génération mobala ba veuve muto ayiba batu makolo l'homme de 1000 pattes on se comprend soki mutaki makasi donc biso na JS makasi natango bobeta lisolo ke bayibi makolo nzoka yo moko nde moto otika makolo distrait tango otika makolo distrait moto aza souple ye azwi na ye makolo mpo anini mpo ayebi valeur nango sikoyo yo lokolo ozwi bavaleur nango totiki botikali bakoka po ekomikaka no bayibi ye makolo makolo yango otiaki mpo motu nyonso atambolaka na makolo ne esika azozala na makolo ne sikoyo ya yo otiaki yango wapi mpo bayiba en tout cas JS Moussala et puis quand notre Seja Lobby à part bureau ba surprise eza ebele oyo kozala dévoiler na ye moko notre patron notre boss Jérémy Chabani. Merci beaucoup. JS makamba kitoko JS makamba kitoko JS ekolo bama mokili mobima manu Jérémy ege ya bakomedie bolinga te ege ya bakomedie na génération na ye ege ya bakomedie na bobo yango ege ya bakomedie simba mabina simba kota dasia simba kota mabina simba kota dasia simba kota mabina. On travaille ici en tout cas. Merci. On travaille. Merci beaucoup. Nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus.
Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Plagnos aux avons besoin au Kolia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kim Marché. Avenue Zakanasima Kim Marché. Vénus. Dans ce comme quand a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance ya gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille Pinabiso Ezali. Au lié au paiement. Au met la moi whisky. Au met la moi champagne. Au met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia. Na tonda penda na vim salibumu. Boya ebele kolia. Kotonda. 100% bio. Ceux qui aura besoin de ça de la surprise. Il y a anniversaire. Aux en Poto. Aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo mukie, bah, vous avez bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise, maintenant, je vais illustrer là. Bon, mona, Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux Amazons, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so pour nous au Kenya sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge, quartier 8, pardon, quartier 8 na Njili, na avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes na bango.
nayebi te siko jour ya mokolo ozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. Na biso awa. Zaya, 1 minute. Opiso tsumu na pataja za telefone. Biso ba efuka biso mbongo na nzela. Kama mbara yo tumenga mbongo ya mwasi. Yule mamende to belo ya bayasi. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo akemba e okotie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka yama mingi tokei oza na poto oza na besoin so baperruke ya kitoko na Belgique na Paris partout ozali Vanessa Airwig totya numéro ne wana na se nde nango lo babonde de olekisa baperruke wana bomona basorte nyonso baperruke ya kitoko bakupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable okosomba perruke na yo okotya okobima chic okobima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteiso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner mpe te en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, le numéro de Bisso, WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.